bango bayebi na Shungu. Shungu Wembadio. Gilles Shungu Wembadio. Wembadio. Ngana yebi na Shiongo Gilles. Comment ça? Ozoko mona? Ouais. Ah, bango bayebi na Shungu. Gilles Shungu Wembadio. Ngana yebi na Shiongo Gilles. Yoti tokoli na yoti na boti bana. Osoka mwana na ngamaka kufa. Na tambusi bongo. Da munante. Ngaza musicien na kobo mwana te pona succès. Donc question na poser que suka ka bongo déjà yo kanga na boma mwana. To mwana ngamo déjà kufa. Akende na ngai belé. Oluka koyeba te pourquoi cette question? Vraiment. Tala malobazaki woloba na biso yango epika. Développer beaucoup mon kanisa parce que na émission kokori moto ça na biso émission libanda on a koka komona libanda na te na mona image ya papa Wemba. Combien d'années? 7 ans après sa mort yo zo mona ra imaginer libanda. Place yo wela bantaba onkolia. Oui mo Vraiment yebsa bino kofia za émission ya film. Ye kofia yebsa za émission ya film. Même pour na ko ya aye ma même afima nana za ko linga boli mata yemba mama na ngai oh makamina ne boy oh ba Cornel Jagger bana ngai kofi azali wana ndai na solo bazoko j'étais le 16 à Kobolo bano on a yamba kofi bia moto ko linga kofi te bon. Donc, te poser question comme Maria Lobaki na émission ne moko kofifi cofondateur à vivre. Maria esengo Tony Malobezanga kaye. Tangu vive zero salama kofi azana na poto na bachik. Moi DAF bazobenga DAF directeur financier. C'est moi qui payais que c'est na vive ese na sina futa kofi oyo nazo ba ready il est vivant bon nyonso baleka na viva tuna bango ba koyobisa mais nini sala ki King Kester alongwa ba ki ko sala langa star wane zaki bilo eza makaombinana obi yo mokolo eloko moto toujours agolandeloka na c'est ngai kutu salaire na ye azali même pas toucher ngo nanani ya azali boy azora toujours avant ce salaire King Kester bazala kwa bango na ba jenga ka banani jamais bazwa salaire na ba mobile moto azwa salaire na mobile tam so après 4 mois ready. Oui, papa Wemba koko vanda kuna azaita msu avandi na kati ya ndako akangi porte yo chanter na libanda o yemba wana yo percé mi yaza na salon kuna yo ba misusu ba makila bazoka ka moi ba sera balita bembo te lita bemba yo sa yo test te wala lita bemba zai na yo fugu ba fait des baba retour na bango soko bazali na bomo ba yexo ba testo ba saraka OK mais ba tu biso zo sa test na te ba tu non ba fait des baba bazaki ba recrutement liboso L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa.
Mbote na bino nyonso bozo landa biso en ces nets moments. Je sais que vous êtes nombreux partout dans le monde entier devant vos écrans, télévision, téléphone, ordinateur. Vraiment na lingi bino mingi bino ba oyo bozanga kate kolanda émission oyo sans parti pris présentée par Jenny Masanka et réalisée par Imak Makengo. Voilà, aujourd'hui, je suis avec l'un des amis de Papa Wemba Kourouya Kakolo Histoire. Je voulais rappeler aux mélomanes que Papa Wemba azaki nzoko munene o tokoki kolia na jour mon côté. Donc toko banda ko kata biteni pe akosi la rakakate parce que azana parcours o ezamulai, azana histoire o ezamunene, il est l'un des icônes ya mboka na biso. Hein, mutu olongola pe musique na biso quelque part amema yango quelque part ndenge balobaka toujours que l'artiste ne meurt pas parce que to banda komona est toujours na ba œuvre nae na ba misala oyo a salé la biso donc ye to koranda ka kaka hommage aussi longtemps tous envie aussi longtemps tous apprécier musique congolaise aussi longtemps tous au monde la culture na biso quoi avancer pourquoi ne pas que tout penser na batu oyo bah pour ça yango vraiment ko kende moi liboso avant de prendre mon invité qui est Kokoringo l'ami proche de Papa Wemba o lelo toko maniola na toko décortiquer ma solo ya Papa Wemba. Papa Wemba zanani auta wapi abandane nini lelo to mona viva la musique ba nouvelle écrite lelo mais euta wapi bandane nini poto ya komona yango lelo boye. Voilà, avant de prendre mon invité, j'ai dit un grand merci à DG Rodrigue Kalonji. Hein? Quand je parle de DG Rodrigue Kalonji, je vois directement l'agence en douane Road Trading pour vos dédouanements marchandises en import et export. Je dis un grand merci à Marquis Sekitenge, le directeur. Bon retour au pays, hein? Il était en déplacement et Sims et c'est un tête ordinateur Bambo Tenayo, Anel Kaba Fossette. Joyeux anniversaire à toi bébé Chancelvin Voula, moi na ya maman Bénédicte Mavouela et papa Alain Voula na Cap Town. Bon ou mais là vraiment famille Voula, papa Alain Voula, maman Bénédicte Mavouela et na bébé na bango oyo abakisi mbula moko lelo Chancelvi Voula. Voilà, on est là avec Kokoringo à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour maman Jenny. Kokoringo. Oh là là. Léo Léo. Bah soit il va le barabongo. En tout cas, Lengo Zungaya vraiment bon. Nasa le souvenir. On a choisi. Ah, on a choisi. Pour na lobaki na kosalaka le suscité. Na kotike la bateau yo bali kosalaka. Oyo baza ko welisa. Ngana zaki boye ngana zaki boye ngana zaki boye. Bango basala biso to kaka bango. Maintenant na utaki koloba ne bandelike Papa Wemba oyo abengamaki na kombo ya Shungu Wemba dio aza mutu oyo aza na masolo donc aza munene na kati na yaza nzoko ba o bazo welisa wana moko koki okata musapi moko koki okata loboko meto yebi Kokoringo aza oyo akopesa biso penza mutu ya likambu ya histoire ya Papa Wemba. Ah. Yon tolobaki non tokoki otika la boye te totika Kokoringo avanda boye photo poussa na pena Kokoringo to beta penza masolo ya Papa Wemba, raison pour laquelle nous sommes là. Ah. Na s'appelle Ming. Bango bayebi na Shungu. Shungu Wemba dio. Gilles. Shungu Wemba dio. Wemba dio. Ngana yebi na Shiongo Gilles. Comment ça? Ozoko mona? Ouais. Ah, bango bayebi na Shungu. Gilles Shungu Wemba dio. Ngana yebi na Shiongo Gilles. Awa nazoko loba awa batetela bayebi. Ndenge nazoko
prononcer. Mais pourquoi cette différence là? Shungu, Gilles, Wembadio, Shiongo, Gilles. Mais puis soyebi biso tokoma kaka na kuchanger ka mwa ba kombo. Kombo na ye oyo yebe école primaire tito si sanan poto tangi biso na ye école moko na Saint-Jean-Berkmans. Kombo na ye zaki Shiongo Gilles. Shungu na école même soko bokeko bimisa mikanda banani tout ça okotala yango Shiongo. Shiongo Gilles. Mais nani abimiselaki biso kombo ya Shungu wana Wembadio? Shungu wana Wembadio wana utaki na ye moko. Ye moko longoli yango Shiongo akomisa yango Shungu. Ah, voilà. Bon, on a déjà introduction. Tu as dit on a identité. Il y a une erreur quelque part. On a identité à Papa Wemba. Il était Shiongo Gilles. O biso to bengara, biso na bino to bengara Shungu Gilles Wembadio. Mais papa Ringo o atangi na e banda bo mwana lobi na classe na école primaire azaki Shiongo. Donc on a déjà tout c'est très bien côté ya Shiongo. Mais papa Gilles, papa Coco Ringo, on dit souvent Naki et tout que Papa Wemba atanga quitté. Mais na yo ki outi koloba awake botanga kinaye école primaire. Asuka na école primaire, est-ce que c'est vrai que atanga te tout c'était comment en fait? Expliquez-moi ça. Ah vraiment. Omoni kaka wana malobo bakoloba ndenge bazali kaka ko qualifier ba musicien. Le ministère bongo lelo bokoloba Redi atanga te. Fali atanga te. Hein? Atangaki soko oyo tozoloba balandela yango te asisi école primaire na ye na Saint-Jean-Berkmans. Ti akoma azaka même chante l'église catholique. Hein? Asilisi kwana ake na Gombe. Kasi baza kotanga batangi kuna na bevoloke banani tout ça na Gombe. Na Gombe wapi na université nini na l'école? Oh, voilà l'école Ekoyaka. OK. Ezaki université tu ezaki ka école. Ezaki université. Kuna batanga kina banani? Azaki na ba bevoloko. OK. Na ba bipoli place bagenda okutana kuna place ya ba yebanaki na ba bipoli banana na Gombe. Ah OK. Non. Ah, te poser question là parce que ba rumeur est sûr qu'il a raqué Papa Wemba atanga quitté yango tolinga ki ou expliquer biso réellement qui était Papa Wemba. On a université là à Salaki université te. Azai pe ko bomba ngote azai ko loba yango ya komi université te mais alinga ki bano yo ya boti bango bakoma basala pe salami yango na pe basali ba université même na balabala tozalaki ya ya azai toujours ko pesa conseil na ba jeune garçon abi ngana sa université te mais bino il faut bosala pour le bosala. On a rêvé ya papa nyonso ya malamu. Place oya komate olinga bana na bakoma. Voilà. Oya zwa kité olinga pesa moto bana na ye. Ah, c'est bien comme ça. Papa Wemba Shungu. Shiongo Wembadio. Shiongo Gilles. Wembadio. Yebisa biso na Bango moko tutamba zako benga yo kaka Shiongole. Shiongole. Vraiment. Oui, bana na ye salama ndenge nini boye bana ndeni na papa. Bomona bango bautaka zone ya Kinshasa. Bon, biso nyonso soki na lobi. Tikana ba lui il est né à Lubefu, moi je suis né à Mbandaka. Bon, to komi Kinshasa ba trop jeune na ba papa ndenge ba ye msala. To ye kokutana nde awa na kanda za quartier Rankin. Wana tango tokutanaki
moto moko nano azalaki kotanga te. Moto moko nano azalaki kotanga te. Bon, ti après une année, 2 ans, il à côté. Bon, 4 ans, 3 ans, 5 ans, il y a 6 ans à côté. Pour y aller, il y a une année. Il y a 49, il y a 50. Mon il y a 6 ans à l'école primaire, il y a 20 ans. Mais nde ba benga e mo uta mo villa wana e bona ba âge wana ba 3 ans. Ah, ya ngwana quartier ranko biso moni ndenge. Aza mona kin, ezaka rake abota makina kin te. Abota mina kin te biso moni ndenge quartier ranko yo. Ndenge botami. Awa kute zaki terema marakajezu. Tangu bato ka bandaku. Okola biso bandaka côté ya Monda na Sendwe. Hein? So zalaka ba voisin ya fait papa Bolamba Roger. Hein? Na Swende. Hein? Tangu babando kabola ande bakomi koliawa tuwe konzwa. Sinote nabo babotami awa. Angsata tamsu biso leki bango. Bayebi histoire ya ranki en hôtel. Bino boza vrai bana kine salika ke bobotami na Congo mais na province. Ah voilà. Mais boza ba vrai kinois puisque boye maman Jenny. Osimbe sika yango. Vraiment. Ah ouais. Vraiment. Et yebisa biso nanu parce que ti bo bandi na papa wemba ba 3 ans ba 4 ans azo côté école primaire boza na ye. Abandé azaki ndenge nini azaki ndeni est-ce qu'azaki timide azalaki colérique to azaki moi turbulent ndenge zalaka na bana mususu trop timide kaka ndenge bino bozo mona ya azaki moto ya koluka bitumba ya kota tete ya azaki trop timide azaki koluba te même lelo ndenge bato bakoma koloba ye même po Alanda Angel, c'est difficile. Au ko déranger moi sinani bo ye côté wana zaragita. Azaragita. Kwa zaragi na tata moko ya matata. Hein? Papa Kikumba. Azaragi mutute. Un ancien combattant bazaragi matata na lupango. Oyebike akoli kuna yawa na ba ajo mais azoko lo ba kitete la oyebi ti akufi akoma lisusu na mboka na bango no kitete la na après na ki onka na kin kaka ipa na bango ezaloko ande omona repa ba luba hein na ndako fo kolobaka tiluba ndenge pa papa na bango ezalaki OK kitete la wana ayekoli yango bayebika koloba bango kaka na Kinshasa ndako kaka ya Kinshasa pa soko lobi na ye na lingala ya zozongisa na kitete papa zozongisa kitete il faut ça l'effort au comprendre yo sala yango no moni ndenge monaka mingi pe na baluba bazabo baluba mingi pe bakoma bamisu bakoma mboka te mais kaka na Kinshasa bayebi koloba tilo. Ah c'est bien. Mais selon ba histoire ndeto yoka ki papa Wemba avant kota Zaiko azalaki coach ya équipe yebisa biso nanu équipe ango ezaki équipe munene to ba équipe à quartier kaka ezalaki équipe à quartier wawa omoni terrain bezalaki kobeta place batongi lelo parquet na biso na poste ya biso ya Kalamu wana ezalaka terrain vijana ye azalaki coach adjoint titulaire ezalaki le fait Watundu que son âme repose en paix ye azalaki adjoint na ye bango nyonso tika nzambe ayamba bango na kimia mais entraîner ba grand joueur banana Mayungu banani tout ça OK ben oh là là on peut s'appeler l'entraînement bien tout ça mais moi je vous dis bamisusu bazali nano amvia otuni ba Simon Mavinga banani lui donner l'entraînement en français hein okondima yango te azopesa entraînement na te mais ye mutu asalaki vraiment ba étude à milaïté français wana bande koloba na accent wana nayebi azwaka ngo wapi nayebi bon
accent oyo akomai nango lelo accent wana ndenge na bapoto avandi kuna mingi ye moko mpe aza koloba na poto soko nakomi bo mpo nazali kovanda mingi na milie ya mindele soko navandaka na milie ya bato mwindu na lelo nango ozala ndenge wana te awa mais awa na biso déjà na deuxième maintenant troisième quatrième na ntango na biso okoyoka mwana ya deuxième humanité troisième quatrième ndenge akoloba français mais lelo deuxième nani bo oyoka français ya lelo omona kaka badiplôme 97%. 70%. Mais solo là na na français. Na temps o ya kala. Oh maman na ngai. Temps ya kala na ya lelo. Ah. Mais ngai tango na sali au moins test tam su ba opesa kaka. Tozo pesa ba do bobo pesa. O komaka demande d'emploi. Ah. Bon basilisi awa lelo awa ozobe benga moko akomelo demande d'emploi. Oh ba ucho chaba poudre na mutwa. Akomelo demande d'emploi. Amana tango wana batiki ezalaki nde mosusu ke lelo. Po biso kola na école primaire à Saint-Jean-Becquemet tozali na bouchon. Soko olobi lingala bapesi yo bouchon. Soko lai nango lobi na tongo ye nango oza na punition. Je vois. Il faut français. Déjà à partir de l'école primaire, ça est obligé de faire le français. Ok, et à continuer à qui musala na ye ya ki coach wana ezali ki déjà na bane nini? Bana trop jeune. Ah. Bon po Zaiko babini na 77 en 67 soixantaine, hein? Soixantaine, toujours on a beaucoup de gens qui musique n'est moto et remporté. Ah ok. Et mais à l'écart qui partout, hein? À l'écart qui peut aller Tabembo, à l'écart qui partout. Oui, on sait et des causes à la coach. Aye ko intégrer Zaiko et salama ki ndenge nini a se retrouver na Zaiko. Bon wana bazaki na baninga moko bazali na kanda soko bauti poto azako kene baninga na ye quoi. Ba okende otala tante na bango azako vanda na babala epa baba Mongombe na Kasavu. Oyo c'est-à-dire fondateur ya Zaiko. Omoni place ya zokende wana ti place nde ake kokuta ndenge batu baza ko répéter banani tina ndenge bayaki kozwa ye wana. Grâce ya baninge na ye Misha na Baudouin. Tant bazoke notala tante na bango bon yazali ko accompagner bango kuna. Okuta pe orchestre moko za ko répéter akutaki Pepe Feli Josar nani baza ko répéter na ba musicien mosusu. Et wana na ndaku ye déjà bande koyemba to abandele pe ka mambo yemba tanga wana wana même na école primaire tant tozalaki so toyebo. Mais puis ça zaki chante. Akoma chante na église catholique. So to bimi bo azali koyemba ka banzemo mwa orchestre ya bamanzanza tozoko sala banzemo mususu motaye bien la veuve apparaît na ye pongai na koyeba ngo sute yene banzemo wana kala azako yemba ye ayebaka yango ti lelo na ba sœur mususu ye eloko wana bon musique ezalaki kama okola mwa dona ye na ba matanga na banani mamane azali ko memela ba matanga banani mamane pe azali moyembi na ba matanga banani moni ke aju penza cours yango ya musique presque partout
côté ya matanga batetela, côté ya nini, boy. Et quand est-ce que bakomaki kobenga Gilles Wemba Dio Papa Wemba? Bon, Papa Wemba wana na tango ko sala orchestre, komaki siko babenga ye papa. Soko benga Gilles abandako préféré babenga ye papa. Pour déjà komaki na niveau musu. Pourtant tout ça li vivre. Ah, te. Eloko wana okende na biso musika. Na tango baye ko introniser chef coutumier. Basalaki on kakao epa na bango, intronisation ngo isalma kakao na kanda. On a comme des ana vivre la musique. Ouais, on a vivre la musique déjà à longwe nani yoka lokole. Yoka lokole ako sala vivre. Mais viva et kendeki les orchestres moko la ezaki ya ba bénédiction. Il fallait kaka alongwa ya mwata mususu ememiebo. Elobaka Mvwemba, l'honorable Mvwemba. Habita mususu soka yoka lokole zalaki mais lelo ya ngo zala Papa Wemba. Et senga kaka ta mususu nzaba lobaki alongwa. Ezaki parcours na ye. Parcours na ye asale loko mususu. Et en évoluant na Zaïko, nini esalaki ke a longwa Zaïko ba kende kosala il suffit. Ah wana nakoki koye bango penza bien te. Puisse biso tozalaki na 4 staff ya Zaïko te. Tozalaki kaka kolanda moninga na biso. Ndenge bazalaki wana evolo kozalaki na bafana ye. Jina zagi na batu na ye, Gilles to zagi na batu na ye, mais na administration ya Zaïko wana loko wana motako kopesa yo banani mazaza motako yebisa yo tina nini ya longwaki. Ah, ok. Et Nathan wana bozaki ka na relation amicale? Ah ouais. Bana quartier te. Professionnalisme ekotaki te, hein? Wana tozalaki kaka boye kona na quartier tokende concert esili biso mpe tozongi na staff na biso na ye toyenda kuboye mpe bakabwani boye concert ya kobeta boya moto na moto azalaki na bato na ye oyo bapuye mpo kuna na Zaïko ozalaki mpe Wemba to azobeta bafe pesho banani bango bazali wana mpe kaka mpona koapuye Papa Wemba. Mavuela azalaki mpe na bazorino banani batu mpe bazalaki apuye Mavuela moto na moto azalaki na batu na ye. Mais so tozongi na quartier normal ndenge tozalaka boye barépétition ta mosusu aza okende biso tokende te akende répétition mais baconcert tozali toujours mais mpo to apuyaka ye. Ok, et après wana aye ko longwa il suffit ake ko sala yoka lokole bake ko sala yoka lokole et nini esalaka ke ba humilier na podium ya yoka lokole, c'était quoi la cause ezalaki problème ya leadership. Bana mbinza balingaki moto na bango abima biso pe koto biso lobai pe Papa Wemba puisque kombo na yoka lokole moto apesaka yango Papa Wemba biso lobi te leader pe ya orchestre eza Papa Wemba. Bon omonaki ekomaki leadership bon na ndenge bayokanaki ndenge bakosala jour wana nous on ne savait pas. Même mon frère sacré ye na tango wana azalaki na administration ya yoka lokole, il était chargé de la finance, il ne savait pas. Concert en 1, 2, 3 toqués comme d'habitude. Les places de aux à la surpris wana et ye moko pe azalaki surpris, s'attendait pas que eloko wana osala mort que bango bato ya mbinza déjà basi bayoka na ndenge baosa baye ko humilier
botele na kanai kaka omoni ye azalaka na ye calme timide asalaki mpe eloko te atiki abimi biso mpe nyonso oyo bana matonge nyonso balandaki ye tobimi na biso toye na biso kovanda ti 3h du matin 4h débat soki olala. Et il n'a pas pu supporter cela jusqu'à ce que aeko sala viva la musique. Nani a pesa ki idée wana ya viva la musique. Ezala ki lita bembo mama Sharufa to ya Zaza. Non. Au monde ntango tozali kovanda wa. Toko sala débat boye. Ok, dans son intention, lui voulait réintégrer Zaiko. Il y a l'ingénieur qui a biso toyebaka te. Biso lo bipamba Zaiko te. Abi bo soko pe bolinga zonga Zaiko te. Bon, boluka ba musicien to sala orchestre. Omone loko ndenge ibandaki orchestre wana. Kaka ndenge bo boluka pe ba musicien to sala orchestre. Entre-temps, tangu fait pesho abimi po fait pesho azofana na lokola mana sima ya ndako ya papa Makumbia abutu abimi po luka cigarette akuti ba kuzana mwana ya frère oncle na ye kuzana ye pe akufa Omer na baleki ya Jamul Botela na libana babia tala motono ye wana azokende pa bamazazi pesho alandi ye titi abondeli bakomi même tina na po traverser akende alors place wana ayoki pesho alors bazongi lobi na tongo pesho ndako yebisa biso abe bino olalaki boyebi teke elomba ngo zonga Zaiko nini tosololaki awe azonga ndeni menge na blokaki ete wana ye azolala bo siko biso tofandika tozozela ti alamuka ntango alamuki wana amoni bato ye peso alamuki bakangi elomba asa yeba eke pesho asa ayebisi biso akomi wana tia tobandi su debat wana azotala biso kaka ye ta mosusu bao arepondaka te ayoka bino kaka ozonga Zaiko te wana azotala kaka ti bon boluka bamiseka tosala orchestre. Par là, vous voulez dire que l'idée au seul orchestre et Zalaki, binonio sonde besoin qu'il y a un mouvement. Pour la discussion, pour un mouvement, mais si que koloba ko sala orchestre, routine aye bon le kabamisé to sala orchestre. Ce qu'on peut discuter à terre mais à donner ça Ok, yebisa biso alors recrutement et ça makindeni ba musicien liboso au bo recruter qui zaki banani. Musicien ba monsieur suba kufa ba espérant bon que leur âme repose à paix ba bipoli ba fafa ba redi ba yesima ba jengaka wana zaki attaque oh là là romona tobimi tosali 5 ans successifs meilleur orchestre meilleure chanson meilleure vedette pendant 5 ans orchestre monte tilelo basala yango bobima 5 ans successifs meilleur orchestre meilleure chanson meilleure danse mais non tilelo. Mais lorsque Bobande ko recruté, ezalaki na accompagnateur moko ya ka osala test kombo na ezalaka Elvis Kunku. Asalaka test na Elvis Kunku. Asalaka test na pe bien tout ça là. Mais nini salaka ki bo recruter te bo préféré ko recruter batu o kutu bazaki une expérience tekeye. Mais wana yo motolobi. Mais so bazaki une expérience te sorti wana babetaki yango ndeni
bokozala wana boza 10 ka bokola nani azala soliste mais papa Wemba azali na litoya ntango ye azotia boye kuna mpe bato bazotia biso mpe awa tozotia mwana soyo wabi namoni na soliste oyo biso obi te biso omoni oyo oyo bamisusu te oyo bobo tanto bozalaki 10 botikali 5 bino lisusu ifo bosala lisusu test opesa nzembo boye bobeti nzembo mosusu oyo yo moko obeti mais test na vive ezalaka likambo ya mama ezalaka surtout bachanteur bamona boye oye papa Wemba kokovanda kuna azali ta mosusu avandi na kati ya ndako akangi porte yo chanteur na libanda oyemba wana yo perce mi ye aza na salon kuna yo bamisusu bamakila bazokaka mwa basera balita bembo te lita bemba yakosala bateste te wana lita bemba azali na nai na ye fekuna bafe de baba otuna bango soko bazali na bomoi baye biso bateste oyo basalaki mais bato biso ozosala teste oyo yango te bato batoni bafe de baba bazalaki barecrutement liboso nayebisi awa ye akoti na ndako ntango oyo ye na chanteur bachanteur mosusu bakotaki okola na force ya baninga na opesa okola Marai. Ce sont nos amis bami pe ya papa Wemba Femi Mickey Joe Julman Litring Banan batu bayaka na Marai wana Marai azali kosala mosala na ye ya koteka biloko Kinshasa Brazza babilamba azalaki ne commerçant bango baobli boyo wana bazali soko batimbama Wemba tamba te ata likolo ata bosali posioni ti Marai ya kokota Marai asali test okola oyo bato basalaka bateste te non il était appuyé pena na bato oyo bazalaki mpe na un mot ya koloba pauvre Litring Mickey Joe Julman bo wana biso oyo okomona nga nazolobaka na biso nga nazalaki moto akoloba te nga azalaki nango kola intendant Nathan na yo obandeki kookipe poste nini nga intendant mbongo nyonso orchestre payema ya bamusicien kolia ya papa Wemba na ndako nyonso na maboko na ngai po mbongo nyonso ya vive ezalaki na maboko na ngai soki balingi kokende wenzefo ifo asala yanga note nabimisi quelque chose na tindi j'étais un tendant sacré nde azalaki moto ya relation publique otraité na bato même soko osoloye na sacré papa mpo ozwa mbongo ifo asala note asigne oyepa na nga mpo nga na peso mbongo so oyekaka osacré alobi pesanga mbongo namoni note te esimba te mpo yango wana mpo Wemba azalaki osala bato contrôle ya mbongo aponaka l'air te na mutu même à 2h du matin tosala compte soko oliaki olobi kozongisa lobe azwi yo ye mpe soko azwi yo boye ye bakabomba te lobi na ntongo apandisa esopi yo vraiment abandeki kogérer orchestre wana ndenge nini bino bamaster na ye déjà bokoli na ye place moko bokomaki lokwa famille mpe bamusicien parce que vive la musique ezalaki orchestre bateti yakosakana te bon bango mpe bakutaki biso mpe bateti ye azalaki kaka soki eleki di la porte est ouverte oyo aza d'accord te abino ye aza koloba ne mingi te
toyebaki ke oyo asaki test azwaki te yo so osali fier ok torapele ye po toyebaki ka mwa badroitier na ye banani tokorapele ya koremplace ye esili. Premier album na bino ezalaki nini? Bamakambo wana eza babiloko foko tuna moto azosala bamakambo wana sacre ngai aza kosokipe kaka makambo ya bambongo kopeye baetana kopeye bamusicien boyeboyeboye. Mais ntango bobandaki kosala album wana ya liboso bozalaki sur mpe ke ekomarche? Non, tozalaki sur mpo atake ya bachanteur oyo tozalaki na bango bazalaki makasi na basoliste wana bazalaki makasi tozalaki sur tobangaki te meme na zaiko akomaki lokola concurrent na biso monene. Vive la musique. Ah ouais. Donc bobimi na zaiko mais zaiko akomi concurrent. Ah ya kosakana te. Oyo nakoloba no sekelo oyo nakanisi mingi oyo bakoyoka biso bakoki kopesanga raison. Omoni empire bakuba ndenge azalaki kota na concert na ye yoka concert soko abimisi album yoka album identique album wana ozokanisa eza na concert ozokanisa album ezalaki ya 2 orchestre ezokobeta ndenge wana na biso soko oyoki viva okoti concert ya viva oyoki musique oyoki album olobi naza na concert oyo naza na oyo eza album po toyebaki koencadre bango oyebi papa oyo bazali ta mosusu bozoyembama na répression bozoyembama azotalaka yo chanteur na monoko omwana tanto azongi na nsima ayebisi moto ya nsima di kanga nano bavoi otika numero 5 omwana azodimine malemu sikoyo ayoka soko voi no ebima oyoka moto wana voi so ebima te ayaga olia munoko bazako na baorchestre bazali oyeba na nsima balinga we nazali nakomi kotanga bakombo na bango te tanga bakombo na bango eza histoire te bakoma otiela biso munoko lelo na viva la musika bwanda olia munoko toyeba bakombo na bango oyoka pena azokobela omona ye moko aseki ezalaki mpenza école des chants epa na ye soko ozoyemba azoyemba ozomona soko omoni kaka atali yo miso mabe ayebi ke obimi organe ye azoyemba mema matoi na ye ezali na bino vraiment. Et quand est-ce que Viva et qui ozwa vraiment succès na monde entier vandi si succès na monde entier tango ba yoko kende poto bako vanda bakeso wana siko ekomaki cour des grands omoni ndenge bakende na ndenge bako panzana kuna wana kuna nde poto banane malanga bango nde moto baza kotravaye naye na kuna na poto omoni ntango atiki yawo ake poto biso bato ya viva cour des grands place tosukaki wana bango bakei na basakre na banani biso totikali ntango aya kozonga sikoyo aza koya kaka asala soko alingi aluki asangisi bamichel asali banani mwa bakompanye ye asali tourne azongi na ye apres ntango amoni ye moko abino soki natiki Kinshasa bakobunga ngai aya kozonga aya kovanda sikoyo aya kosala ezalaki nini viva el Paris viva el Kinshasa ti ye mo batali te bato babi te nouvelle écriture te nouvelle écriture ti abi te okola kuna epanzana nane li kombo ezonga kaka viva ezongi kaka viva mais le vrai viva
bango wana baza kuna oyo batikala kuna bajana na bafe fafa bakufa bademikuse banani viva yango wana oyo ezali nouvelle écriture ti ekozonga viva la musique na succès wana bamoment wana abandaki koyoka bino baconseil na bino to ekomisaki nde ezalaka mwa mapeka likolo esika wana yango wana tokanisaka ye ntango nyonso ye azalaki musicien te oyo o mapeka o mpo akomi na succès rien mais ye aza oyeba kutu te soko azali musicien international soki aye okola auti poto ndenge azoya aye mwa konse tala place na ye azakovanda mpo batina na se wana akovanda na se na wana ya blike opesa ya kiti abi te mikitisa nzambe akomatisa yo yango wana omona ye baplace ta mosusu tozalaka omona pesi kiti nafai na nga na seko o nini mikitisa okoyeba te ye moko azoloba te abi omona nga nazokoa bamisusu te tala nde nazolia na bino tozowela sani boyeboye biso olia te me mokolo nakozala te bokokanisa ngai vraiment tala maloba azalaki koloba na biso yango etika lelo mpe bokomokanisa parce que nayebisi yo kokoringo tosala na biso émission libanda oyo nakokaka komona libanda wana te naomona image ya papa Wemba combien d'années 7 ans après sa mort yo ozomonaka image ne libanda place oyo wela bantaba onkolia oye moko oyoka tokotala nani na kati na biso akomisa 2030 wana tozalaki na feti ipa ya batuke na lokolama ipa ya barezi tozolia na ba José Daoni banana tokotala nani akomisa 2030 owa ba misusu on a comme ça 2025 vanité des vanités c'est rien mais obita misusu to vanda kabo abi makamba me ya keli boso ndenge nini biso to tikali est-ce que bon to lo banene bon kola biloba lo ba batu ele kakabo ele kanango kaka oh baloba comme ça c'est rien. Yebisa biso nanu kokoringo relation ya papa Wemba na Verkis kia mwangana ezalaki ndenge nini parce que tant papa Wemba asali viva la musique sika et umelaki te toyaki omona ba départ ya ba musicien mais toyoka ke Verkis ndazalaki à la base ya ba départ wana babandaki owela nini en fait ye na papa Wemba kowela nini ye omoni Verkis ntango azali makasi ntango azolo babo yo na joyo yo yaka na kopesa bino voiture na kopesa bino bobobo oh nana kotika donc ya bandi convaincre bana ba bien matériel mais oui mais pourquoi idée wana ya oboma orchestre muninga pourquoi idée wana ba ye bongo zaiko banani bapanzaki ya les deux grands ok j'ai na frise ba monaki force zaiko azoya nango zaki yango te ba mona no fo ba petwana ba zo ma photo panza bango bo Wemba ba on peut ba zoaki ba on ka voiture Verkis ça peut voiture ba bendani mais pour ça les locaux wana c'est que bazaki na conflit na papa Wemba nani Verkis non natango te wana ba fait que c'est va quelque proposer bango bazaki insatisfait bazo mona que Wemba azo gagner plus que bango ba osala be fort ya pam bazaki ben satisfait bon basali yango be sugelaki bango ndenge mais moto akanga motema ready yo avandi
Ya zo salaka na ina. Mais nayebi sur bakende que on était surpris, on ne savait pas que ba fait questeur ba nani ba zako kende. Hein? To keka concert ko za na poko abu. Hein? Bon comprendre to yogi siko bangwa ba obeta na VV Center. Ba baloli ba bafre ba laxi côté vis-à-vis. Hein? Ba biso ya ba ministre ba date. Mama nanga to komo luka ba ministre ya ko luka ka oyo. Da ancien musicien ayaka ka beta. Wemba bia okendete. Pauvre litring alobi aya alobi il faut token. Obi wemba yana 0 heure. Wana kuna ba testeur bazo pomper musique biso vandi so lelo atelok atele mikaka azo talaka côté VV Center. Atele mi habito mataka. OK. Ake ba matina ba reni. Hein? Mama 30 minutes et belette. Vis-à-vis mengo tondi. Lokola ba bay ba moni ba miel. Conseil le sira na 5 heures. Tozongi. Otokota makibiso bi beaucoup tokota makite. So tokoti maki Victoria à la Lucibiso. Répétition il y a chaque jour, mercredi toqué concert. Hier jeudi répétition pour vendredi toqué concert. Samedi concert, lundi répétition. Tokota makite. So tolbaga tokota. Victoria ngona tabiso. OK, mais sukagi boni ba moroba. Ba bebe yo garate. Bipoli abulungani bipoli susu azongi viva kune simbite ozomon iko bipoli abi bamaki bana ozosala pa na biso c'est ma grande sœur qui supportait tout que sœur après alinga za chef bobo omoni place ya bango pe ewelaki leadership na bango pe ebomi ngana bipoli azongi ngana. Ah, c'était bien vraiment l'ambiance Kokoringo, sans aucun doute, yo omona bakoya ya ba musicien ebele na viva la musique. Betela biso nanu koya ya King Kester et salamandeni parce que toyoka ba version ebele toyoka ke King Kester azalaka na ye na Katanga jina wa jina nde akendaka ko découvrir ye na Katanga abimi na ye na kinde papa wemba akeko yiba ye donc mutu na mutu azalaka na version na ye et ça m'a ndé nini koya Kester na viva la musique koya concert viva bakende ke ba concert na Lubumbashi no beta na campus à ce moment-là Kester était étudiant na kuna na université kuna na Inelu. Bon bango moto ba betaki enlever des rideaux ya viva la musique. Wana zana jina wa jina. Kuna Lubumbashi na orchestre soko eze jina tangaka na campus ya Lubumbashi. Akenda ko découvrir des Kester kuna. Jina wa jina. Oui. Yemo ka découvrir. Kokoringo. Ayo des rideaux. Litoya kuru. Monika ibakie. Yoka ajati wana. Ayebisi master na ye Misha Mulongo. Abia petona foya zaka présent orchestre wana. Abi petona yemba bien vraiment sona Misha promettre abi vie bozonga. Na goyane na Kinshasa. Bango pe kwa concert si bazongit. Rovanda kaka boto moni Misha kita. To mona na mutuka wa de Lubumbashi. Wa mona ka u ba kita na mutuka. Kester. Wa biso ke ne Lubumbashi te to yeba ke ba go ba ke ne Lubumbashi ta mbata. Tout va y na lever des rideaux na biso Lubumbashi. Ba moni Misha Mulongo.
koya na ye yangwana pe kovanda ne pe awa libela difficile na vie ya muntu eso totala yango lokwa na télévision wana petit wana nzoka King Kester na bamboko emene ya kovanda wazai kula batie chambre ye na baleki ya wemba chambre mo bazovanda wana et Koko Ringo betela biso entrée ya Koffi Olomide na Viva la Musica. Et ça, la marandenge nini Koffi Olomide a se retrouvé dans Viva la Musica. Non, Koffi a été mis à vivre. Il est Koffi a été mis à vivre. Mais Koffi Olomide a bimé là dans Viva la Musica. Mais Azaki petit a beaucoup. Ndenge le baka Azako peut sailler banzembo. Mais Koffi n'a jamais été musicien de Viva. On a zolo bazolo kanga sura oyokanga. Ah bon? N'a jamais été musicien de Viva. Azaka petit même pour na koya aye mama na tuma nani azali kolinga boli matayeba mama na ngai oh makamina ne boy oh ba Cornel Jagger bana ngai Koffi azali wana ndai na zolo bazolo ngai wa monde na zolo ba matche na simplicité na nani j'étais le 16 à Kogolo bano on na yamba Koffi bia Motemoko alingaka Koffi te. Bon, comme le patron alobaki bakoyemba na ye, ayembaka ito na concert. Mais tango ayaki. Mais ayaki lokola musicien non. Viva kutango salami Koffi azaki étudiant. Soko ayeba concert, tozo kende na papa wemba. Ti pa na ba na lemba. Tozo kende ti pa na ba na lemba Koffi ayebi yango. Ata grand frère na ye Johnny Kayebi. Pire kutu nani Johnny ko. Pire kutu papa wemba. Hein? Koffi azala jamais musicien en vie. Mais si on veut azala musicien en vie, on va pas wazek va pas azala musicien en vie. Pour pas appeler ça wemba banzemo. Bon peut-être bon le bailler pas azala musicien. Donc, comme Maraya Lobaki, l'émission n'est pas Koffi cofondateur à vivre. Maraya et Sengo, Tony Malobezanga Kaye. Tant que vive zéro salama, Koffi Azal na poto na batik. Bon, au loba cofondateur et na soko Maraya et Sengo zoake ya ni na éviter. Hein? Pour battre belé pe baloba qui bawela entre Koffi na King Kester nani a intégré ka Viva Liboso yo to mitu na Koffi na Kester qui est le vrai musicien de Viva la Musica. C'est Kester. Il y a zaki musicien. Et on a zolo bano moi DAF bazo benga DAF directeur financier. C'est moi qui payais Kester. Na vivre c'est na futa Koffi. S'il était musicien. Est-ce que Koffi a bimela ki wapi? Petit ya vieille à confiance. Azo bole tam sur banzembo banani bobo. Petit n'a confiance. Il y a zara musicien ya vivate. Yo so mona concert moko wa. To sala wa moni Koffi. Ata ba consolo tango azali na cour des grands kuna bazotambola na monde entier. Oh, bomona Koffi. Koffi aza petit ya confiance na ye. Ye moko aloba bazako vana kutu chambre moko kolala mbeto moko. Na vie. Na poto. Papa leki abana penda. Bon. Papa aleki mena suka bakomaki na mobulu ba. Mobulu ya bana yangwana tuzolo baza motema yo so yoka papa onda azongisela Koffi. Mais nini sala ki ke bakoma na barankine e bakabwana na papa wemba peta confiance azaki pe musicien te na orchestre. Ye loko ne alobaki pour toucher vie privée nanga. Makambo alobaka na kipakete. Tam mosusu soko balingi ko répondre, même ba musicien mosusu bazolinga ko répondre ye.
Wemba zaro loba banka botika ye aloba asepisa monoko na ye moto répondre ete et loko on a koloba na yo so kofi akoyoka kofi pe pa na ye kuna jamais azolinga musicien moko afinga papa oyo. Il préférait que lui-même aloba mabe na Wemba. Rancune on est bandaki ndeni parce que pendant que papa Wemba zobeta musique Kofi azaki musicien te. Pierre Petit na ye. Ya zoluka comme on est maintenant na nani te. Zomona ndenge zoleka le fo na kende boye po batu balandela. Mais moto na yo zoloba pe azongisa ko réponse. Mabende siko ya wana soki ozongisa te. Ah po ayebi. Mais toyoka yo mutumba yo ba otindo wana ba musicien suko toyoka pe kote kuna o Shaka Zulu ozomona c'était fort bango mibale soko landaki bango ya pasi mais problème soko azwi makambo naza koya tozala na matanga Kofi akoya te bana quartier bafashe fo babeta Kofi Wemba abi lokuta na bino botika ye akoti tia bimi vie il fallait otika yoka ye pe azaka bon soko napekisaki mponi bobetaki ete seke bango bayebaki eloba ndo fabriqué bayebaki makambo na bango. Ok, Kokoringo betela biso nanu lisolo ya Visa 80. C'était comment et salamaki ndenge nini ba orchestre nini ekendaka? Ngana landaka orchestre na biso Franco azwaki Visa 80. Nga olanda ba orchestre mosusu te encore mpe na ntango mpe mwana na ye ya liboso azobanda epai ya Franco. Franco pas dans mon tête là, côté monsieur ça, je qui peut moi na Wemba, kadi azovanda kuna. Avanda nae. Na poto, tout ça, juillet visa, au moins il y a parti à Visa 80, on a yangwana nzele fungwa makiti, ba petit ba kofanda kuna. Dans tout le baquet, Franco de muto fongole la viva la musique nzela poto. Oui, Visa 80 muto. Mimi Mupepa Sika. Mupepa Sika. Mupepa Ngope, et ça là. Et ça le monde entier. Ok. Voilà. Et comme nous sommes à la débit. Bilon tembo ganga bamboga mususu oya koma monsieur mususu na kini na la comité. Yo pokendaka na Visa 80. Wana déjà na zo préparaka ba demande na ya ba boulot. Mais tangu viva la musique ekendaka tomonaka et accompagnaki OK jazz kuna na poto et ça m'a ndenge nini na occasion nini? Bon, pour moi déjà tangu likamba Visa 80 wana ekomaki. Alors OK jazz a doit vivre ekomako kola. Moi likambo pe soko ezwami muke okaka Franco papa Wemba kendo obeta kote au moment à la fin petit beaucoup comment écouter alobi mais comment likambo ngo so komi bokenebo Franco pe opese lokote on peut pas dire va canaille ba grand maître on peut se faire lokote obeto ya ka bo abi yo beti quand on a vu dans Visa 80 comme surtout que nous beta pena na yolo et pas ya moi c'est à feu le tout on peut ça faire l'autre bon beta yo fele grand maître étant aux na compte ya Visa 80 comme on là orchestre ya verki c'était yesu quoi donc orchestre ya vivre et ya OK jazz on beta fele quoi on peut ça vraiment. Mais toyoka ke na Visa 80 wana il y a eu des fuites ba musiciens ni ba ki manka banani batikalaka Visa 80 mais presque orchestre presque orchestre Mobimba donc ba redi ba lidio nyonso ba kendeke ba fafa ba
Gloria, Banani, tout ça. Presque orchestre mobile. Bakimi. Oh, thématique, il y a poto, il y a Batika la bango. Et kozon a bino na 1981, boye kozon a po King Kester azonga ki kozon a ya King Kester toye komona King Kester aye kolongwa aye ko baye ko sala langa star. Mais tant alongwa ki wana oui, tant alongwa ki wana par rapport il y a dire c'est comme si papa Wemba banda qui ko fout bien c'est comme ça banda vraiment s'est retrouvé et pourtant bino bo bando e bisa batu toujours que vive la musique ezalaka na ba fiche de paye. Ouais nga moto na zo futa nga yo nga moto na zo futa ah kokoringo oyo na zo ba ready il est vivant. Bon, nyonso baleka na vivre tout na bango ba koyobisa. Mais ni ne sala ki King Kester alongwa ba ki ko sala langa star. Ah, wana zaki bilo. Eza makaombinana obi yo mokolo eloko moto toujours agolandeloka na c'est. Nga kutu salaire na ye azaki même pas kutoucher ngo nanani. Ya zaki boy. Azora toujours avant ce salaire. King Kester. Ah. Bazalwa bango na ba jenga ka banani. Jamais bazwa salaire na bango mobile. Moto azwa salaire na mobile. Tam so après 4 mois. Ready. Atika ngozo bakisa makaka. Azotika te sikoyo kako kwa mama Jerry alela ready azo fina yepe bambongo yo. Bambongo wana ezo kipete. Comment a beaucoup ready à ça doit salaire on a été 2 mois yango 3 mois 4 mois 4 jours à l'obinanga na mono ko yepe ba petite azana besoin salaire on peut ça na mbongo. Ah d'accord mais allez ya zo ba peut ça mbongo na poka yabo avant midi ready à retirer 4 mois na salaire na pesi mbongo na tango ya na poka. Wapi mbongo ngabe ready à retoucher na a toucher ndenge ni ngabe taba signature na yango oh ayoki siko posa mo. Mais kota la kolongwa ya King Kester en opetant wakenda qui bozaki toujours na posa na ye bobande ko luka jusqu'au point où botinda ku tuba menacer après avoir menacé et ko sala ki bo arranger azongi. Mais tant azonga qui c'est comme si bolinga ki li susute po ekomati na niveau marai ya bundisa e marai ya bundisa papa Wemba tali masali l'autre côté. Non. Ba bo wana bazoro ba tangu Wemba ke na freezer moto atika kwa chef d'orchestre atika na orchestre zaki ye Kester alors bazalaki proposa Marai na bipoli bazali kolinga Kester te azala chef d'orchestre na bango zango bima matata ngai kuto comme tozali ko appuyer le chef d'orchestre ngana bimaka mabe na zone ya Kinshasa na concert moko kuna babengelaka ngai bayanke babetanga nga na Sotamir bon asimbi orchestre bien boko yimane bon mpo na ngai namonaka de retour ya beaucoup Kester s'attendait que na quelque chose po amoni ke ye moto atikaki na orchestre beaucoup le père écoute orchestre intact écoute et ça qui est pour moi succès pe matai comme moi encore beaucoup la saïbo ayokani na batuna ye kate yesiko ya monaki c'est comme ça monaki que baolinga na bango yete marai olinga yete bon marai ya wana ayaki siko ko intoxiqué pinos ba petit prince marai azao ye moto azao commander na kasi tant si quoi moni bongo il se sentait plus à l'aise dans l'orchestre yango à mon cas qui est intoxiqué baninga na débat pinos petit prince les 12 disciples qui na bango ça la Victoria yango sala wana bazalaki
wana ezalaki kaka bato bazoluka mpe kaka basomba bokola débat bagesi esave ke alukaki ke basombela ye basalon banani eboye makambo ebele alors ozomona bango bazo nakopesa yo nani moko wana tuuti Brazza toyebo apesi bango deja bambongo na bango tokatisi to comprendre te Keser Pino Sinan soko 5 musiciens batikali na beach bazosololaka biso obi bon moto azwi transport na azongi te les 5 wana deja basi bayokanaki baya vie kashe ozwaki yango topesi biso ya mbongo mo kashe nazwa nana hotels. Bon, ça va, on va voir. Kokoringo yaka. Bakisela oyobo na bagisi. Na poko zongene na kokoro yomuto yepsi bango kashe bapengadi. Na kimwe yepsa baondene. Or que bango bazalaki so beta bo bakepa no producteur. Bazo quoi? Ko takle yo producteur wana bi kashe nga pesa bino. Nanu kute kokite ngana bana deja kokabola bino ambon omoni je bazwaki producteur suko atangeli bango mbon bapesa ebo ngai bayanga alobi nga nayebi makambo wana ebande kotourne kana mambo kaka makambo mbongo nga nga nayebi makambo wana te nga bapesi nga kaka mbongo napesa bino yango nayebi bamonta bakashe omoni place kaka likambo mbongo kaka on tourner quand tout autour en bon et après tant où ba Kester ba ekolongwa les 12 apôtres ndeto comme on appelle papa Wemba a ekosala lisusu recrutement arrivé à Bali jo coin pas ba redi à Misi ba Luciana de Mikongo ba ekoya ba sala tester lokola Luciana utana bazwaki à partir ya Kisangani mais lisolo nanu ya Luciana ya Kisangani wana tolingaka toyeba kokoringo nini esalaka ke papa Wemba atinda penza mama Amazon ti Kisangani kokende koluka Luciana nini ya découvraki pa Luciana ya spécial vive keneke kuna kobeta ok omonga nde okende po banda boye orchestre moi enlevé des rideaux faut ça tant on peut sentir lié à se renseigner comme tant on zonga bazongi te bon lokola pe mère bazao sala moi ba faire na grande sœur na ye lokola ba okene Kisangani apesi mbongo ticket kene na adresse tout ça déjà à Sololi ya Solola déjà na mon conseiller Luciana kuna présent orchestre mère pas kebo na ticket futu ticket petit ayeki mais côté la vivre la musique bobando pesa impression comme si vous étiez une famille comme s'il y avait vraiment la fraternité entre vous et auparavant tu es comprendre que c'était vraiment ça parce que tu es comme on a lisusu bango na bango lisusu barankine omona redi amisi kuna ayoka na raté na stino redi amisi ayoka na raté na lijo kwempa bango na bango boyokani ezate pourquoi tout ça est-ce que papa Wemba nde azaki na moi système moya ya divisé pour mieux régner pour akonza bango bien ou qu'est-ce qui se passait vraiment entre bango yo côté bosali bo a otala bo yo to so sa no bo yo kotia na albumu na obimisa yo tia nzembo yo zebo siko na banzembo wana il faut pour ça la promotion na ngo bango nyonso basala ba promotion na ngo na ba oya nani tout les gars bien hein mais bango moko nde ba ya koyeba ya makambo ndenge batikala kuna ndenge bapanzanaka koyoka na po basala po balinga pe kosala mouvement na bango redi lijo kwempa na nani
na petit nani James Brown na biso bango moko ndenge bapandana bango moko ndenge bayokanaki te papa Wemba te. Un clin d'œil spécial à toi, Aigle Royal, Koloza la balobi Force One, Azala Kara Moko na Belgique. J'en suis bah vous dit parfum des femmes, ça sent bon. Kokoringo. Après, tu as que au monde a ba contrat, il y a ba américain, il y a ba japonais, et ça m'a dit ni besoin qui ba contrat en andéni. On a déjà commencé une vedette internationale avec Peter Gabriel. Une japonaise. Oh, avec fierté, une japonaise. On me met partout. On me met partout. Babilo kwa sali ate. Basal mususu lo bozo ganga basal. Basal mususu. Ezana betasi ni ya kota ba na on peut ba côté en hôtel. Mais na tour du monde douana ndo sala bosala quand on pena yé. Non, il partait seulement avec les musiciens. Les musiciens. Mais à un moment donné, toi qui au monde a komaki na ba musiciens tellement ébélé dans orchestre, mususu na Paris, mususu na Kin, abande ko gérer bango ndenge ni ébéla ba musiciens wana. Au monde que soko ayoko na nani, obeta na nani, abengi bino. Bobeti. Soko concert resili. Ah, muke na bendana. Bendana. Ah, ezaki bon. À Paris. Ok, donc c'est un groupe d'accompagnement. Un groupe d'accompagnement. Ok, je vois Kokoringo. D'accompagnement. Tolingato yeba, na komo kende moi rapidement parce que to komiko cité, tolingato yeba différence entre vivre la musique na mon local. Ezaki nini? Mon local. Mon local ezaki la combo ya quartier tango de komiao. Moni mon local wana ezali combo to pesa yango. Tango viva et bandi. Au monde, il y a qui va combo et belé, nini. Tout ça, la République de République y a boyé. Et nani a boyé, a habité. Surtout si une République, na carte y a République. Mobutu, Mobutu. D'accord. D'accord. Vous voyez, habité, film moko. Tozotala ya basango bazoya na ngwawa oyo bazo kende na village moko molokai ya village ya bato bazana ba maladie ya lèpre. Ezaki molokai siko na molokai wakoma village siko atali molokai tosani atali AM Masimanimba Osu India Lokolama Kandakanda esali molokai abi molokai ekoma village molokai yango leto sa république était atali ekomi village yana pe a étendre yango abiesa la kaka ya 5 balabala te même na suka village ezala na nai tango tosala biso tozala kola ba notable na village batu bazalaka ba notable bazalaka il faut ba villageois bazala yango wana ya kosala ba kabola ba villageois ba petit ba villageois bo baza pembeni na ye ba notable soki bino pe bango baza na problème bango solo na Papa Wemba biso tozala wana te ba solo na ye ba pesi ba condition na ye aye siko pe koluka biso ba notable yoka na solo la gina bato mboka ba villageois tala makambo lobi na ngai bino bomoni biso pe to bitale ezali bo ye pe solo na ba mokolo ezali pe solo na ba mama ya quartier moto moko azala te mokolo azali ausala na ba jeune fille ya quartier moko ausala te mwa ndenge azali awa nazoloba sacré mapesa tata na situ na Sara na Ben na kati ya Panama Joe Mubiala na kati ya Suisse bosoyoka Kokoringo oyo nazoloba lelo awa mpona sere na ngai Jenny nalingaki mpenza te lokola boyoki kamwa makambo yango
Vraiment. Tu as dit que tu aussi c'est les lotés. Tu aussi c'est les lotés quand tu as qui n'a dit que Papa Wemba azalaki nzoko azaba éléphant oyo. Donc beaucoup qui au kata na mukolo moko te beaucoup qui ko lia na mukolo moko te ya wana Kokoringo. Donc tu comme même so cité tout cas na quelques minutes pour to aussi ça na bosalba ba grand prêtre yo tantôt au bosana to Wemba comme aboya vraiment oh nenge passer obi Wemba abebi sabat baba Michel Kabeya Sami Mikobi Costa Omari boy wana kaka papa Wemba Sami Mikobi Costa abebi sabango Sami Wemba vrai ba toi papa Wemba Michel Kabeya tika opemi na kime pa ozali ya ready Janana papa na Gims Juna Janana papa na Daju Alphonse Kadima na kati ya Londres vraiment Kokoringo to linga to yeba vraiment liwa ya papa Wemba écoutez la kio wapi na condition nini na position nini parce que pendant sa mort to tikala komona yo leka na médiaté wana mama ezali pasi ngai soka moto atuni eloko wana nakanisa toujours le mardi awuti poto lundi abengi ngai azaka na nzela abi je vais te voir à 7h du matin ngabi 7h du matin ngabi na madame ye pe so ke 7h awa ya lalaka respectaka président Mobeko 8h du temps na ya lala aya olamuka ba 11h abi te comme so abengi yo boye moto azata ayeli yo mwa eloko nga soka akoya nango so azaka soka alongweka ya aéroport aleki kaka watikeli nga akendako nakei komaki 7h mwa natoke mère Amazon afungoli yabi oboni viabi tala ye wana na se azotalaka yo nakuti déjà lati très bien yabi 7 euros lelo tokokende otambola wapi epe sope wana nakumi oloba sope totambola ye soki ayoki nano nzala te olia eza likambo ando fongola jete fuenda yo kanzala tokomi makambo alobaki na ngai ebele na kopesa kaka moko mokolo ezali tokontinue lelo kopesa biso ata moko te okomi napesi ye mbote asokoa moto aotala nga te oko azoka nga te azotala ne likolo azobeta kaka na likolo wachelata oso ye vanda ko ngai bongo nazopesa mbote abi bongo esani vanda oso déjeuner ngabi yo bengi bato tongo boye na déjeuner ese bina na matongo boye déjeuner nga na 7h bino oza bato ya badéjeuner na midi te ire munoko Rose omoni ya ringo te ya azobenga toujours ya ringo ya ringo to ya star et pourtant nga naza leki na ye par respect basaleli nga kaka croissant nde basaleli na canette ya fanta wana tovani sikoyo nazotala elia te nga bonga nayaki na kutu oyo yayo kaka boye fungola afungoli wana azolia ye azotalaka nga azotalanga so nasali kopo bato boye misonika eza na nga nakolia ekomi mobulu asali azotalaka sisi oyebi nga nazwa kwa peti na ngai ye yaa naloba kozali leki na ngai na kati ya famille yo ti tokoli na yo ti naboti bana osoka mwana na nga moko akufa natambusi bongo nanu te
Ngaza musicien na koboma mwana te pour na succès. Ah, itikenga ngawe. Tongo ngo benanga yango. Supona komo tuna ye. Mais komo tuna ngai baba question ambulende. Nyoko nazolo baka wana nyoso nga kanisa ya zolo kanga za wana te. Noka kana ler mama. Ozolo bani. Nga oyo nyoso na lobi na yo awo yoki yango te. Abi bongo soko répéter yango za mabe. Ah. Donc question na posé que suka ka bongo déjà yo kanga na boma mwana. To mwana ngamo déjà kufa. Akende na ngai belé. Oluka koyeba te pourquoi cette question? Parce que nyon solo bay na est intéressé qui est. Il y a ka question. Oya mi bara otunanga oyebi Myriam Makeba. Nga bien. Azaki nani? Azaki nani? Kaza musicien. Azali nga bien akufa. Akufa wana. Nakomi koluka ti ya bagomon. Akufa na Italie te na nini nga bina muziki. Aya nini na podium. Italie za mboka na ye. Nga bite. Ndenge yanga ekosala. Place etikaki nga directement. Nalobi nazali na rendez-vous na veuve. Veuve moi c'est la grand frère la grand frère avant kufa na Masina. Abia yebisa ye na okende jeudi. Avant na le aéroport na le na Kimi. Abandon moi la question ngo. Mais ya tuna ki oyebi Myriam parce que Myriam azaki italien akufa na podium. Na akufa na Italie, akufi na Afrique du Sud. OK, azaki sud-africaine ake okufa na Italie na podium. Ndenge yanga ekosala. Ndenge ya yepe kozala. Alors place nde na comprendre que sika wana. Donc ye annonça que déjà liwana ye qui okufa na podium. Oyeba. Ngabi bon yeb sa vie na komo keni. Obangi. My Rosa suko alobi. Moto dila ki yo bo vanda bo na mo le longo bimanete bo vanda bo solo. Yo kemba wanga be nazo kene Masina yepe moi ça be ozo kono tala ya pesa ya bo soko ke opesa ba mbote. Amoni madaba benga so azo benga yo. Na zongo. Oza mbongo transport. Lelo yaki na mbongo na transport. Bo senga ngai. Bo gazwe bate masolo ya pesinga e salinga e. Mais annonceur déjà liwa na ye. Akamati ya pesi. Nga pe na kangite na bimisa. Ta on a ye na nda on a ye madame ngai me. Bo nga eloko te yoka makamunga ke yoka bo. Lobi ya ye tozaye na matanga pa ba pesho. Lukanga nakimi. Akomo bangisa. Nakimi. Ti tangu nazoya vule bani obeta yepe atelemi. Tangu vule bani obeta na be alerbo akolinga vanda te aye. Bo nazilaki yo boyebo poto sisa. Azilange bwa nini? Poto sisa makambo passeport. Ya ngai ebima. Tango akuta kuna après tokene na France na libala ya Sydney nake no gangela Sydney moi Sydney asuka bala ye wana au Sydney azoko changer basi. Sydney Poitiers, je te salue et je te souhaite le bienvenu à Kinshasa na moni bongo Jo Modango qui Caspeille et Thierry Bino nyonso bon séjour na Katiakin baza awa ba on nyonso baza plus de 40 personnes oyo baye pona ko kunda kosala pierre tombale ya mama signorina o azalaki mama ya Sydney Poitiers fils aimé ya Papa Wemba. Voilà. Et Papa Wemba pekisa ki yo ayebisi yo ke pekisa si Sydney Poitiers atika obala. Toko na yo. Ye moko voyage muso ya na lobi ne ba makambo abi. Mais makambo ayebsa nga na funda ka ye papa no aleki ezaka ya solo.
On a eu ce maramino sur ce quoi qu'on a comme signé voiture sur les salades au bon mangai. On a dans moi tala makamo sala tala bolo signé pour ça boy aligné comme un musicien boy tout ça boy azo bon mangai lo mo. Ngapi na tala ngabia. Bon accueil bon dimanche na ke église bazo benga ngana yo ka téléphone kuru ngado téléphone na sa église ko benga pe téléphone za ko insister ka na le bon nini likamonini o papa mbaku wa bo sonné mardi jeudi à quel dimanche. Il savait qu'il y a dans quelques jours pour Koufa, donc on peut dire que papa Wemba est qui liwa nae. Ma sœur crie na beta qui na quatre églises. Na sanga zo sa messe. Atena ota na telemi batu nyoso bata maya miso komo kitana. Maya miso kitana. Na bi mana okuta bana ba mère French ni ba rozi na to zui taxi toke. Donc kota ka na forêt. Monica va voiture papa Wemba n'est plus. Bon, pour na to citer Kokoringo, papa Wemba kufi atiki viva la musica oyo ezabongo ko kambama na la veuve nae maman Amazon. Donc papa Wemba Koufi et puis au monique que tout est fini au tiki na o vive la musique à topé au soutenir bango kaka. Non. Oyebi ngai viva na tikala ka okola conseiller na ye. Depuis tant on a comment ko sala na zalaki penza lisusu penza actif pendant na zali musoto. OK. Là sûrement problème ezali bo sur la terre loko bonatali bo tala. Tanga kufaki bo. To sengaki. Moi motoko na sengaki na baki tous les musiciens oyo balongwa na obo bazali to kutana to solola. Oye batala esika bino boutaka tala boye via kei botala tiki mwasi na bana. Bon siko toye bandenge ni toko diriger na noana. Comme makambo zaki ba msusu ba moni yango bien ba msusu ba moni mabe bon. Anga lobi soke komi boye. Na se retirer et côté relation nous en avons très bien na solo na bango tout le temps ba tosha na to solo Kokoringo to linga to ye ba eloko moko ba souvenir nini ozana ngo ya mama Signorita mama na Sydney Poitiers. Signorita la petite sœur à quartier. Là qui a quartier, tel à distance de fan, il pas na ngana il pas na ba. Petit à quartier. Na kosala mo. Maintenant on vit à côté makam. Et comme elle est mabe, a comment penser la ba petit. Bon tout ça la bonne. Et pour citer Tolingato ye ba histoire moko ya yo na papa Wemba na mama Signorina paix à son âme. Et ça la mandeni boyi ba faire nanda kuboke kotiki la mama Signorina pour a repasser bilamba parce que pas na bango bazaki na faire te. Yo yeba makambo. Yo yeba makamane. Et dans Signorina wa yeba ga kota ka bibo. Ba bilamba komi kuna. On va repasser bilamba. Bango bazanga fierté. Ya lobi ba ko repasser bilamba na faire na bango te. Il faut faire ou te pas tata na. Na yepe wa. Bilamba Poitiers. Na yepe nga iboni. Kuna sana. Ramado. Baka na faire okene otika ba.
Donc, Papa Wemba aimait beaucoup Maman Signorina, c'est clair. On peut m'assister, Vraiment, Kokoringo, c'était juste l'ambiance pour finir l'émission de Balobalobara. Nous sommes bien, et si la KAP bien, merci Kokoringo. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de te recevoir. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Je reviendrai. Mais pour Jenny na osala. Parce que l'histoire est belle, vu que vous posez une bibliothèque. Senado, Tata Malongo, Kamakamajenna Lukeranga. Moi, mon qui est, je suis bien la quantité, je suis moi, mon qui est. Juste un peu. Ah, bon. Ok. Mbote. Et Syria, na le balangate. Non, continuez. Au moni, na pesa, baleki na famille Bondoi. Nyonso baza na Londres. Isawato, Lito, Boyele, na Mape. Sans oublier, bo baza na Paris. Emerance, Ifanga, bino nyonso na bosani binote. Merci. Maman na Sitou, Tata na Sitou, Tata na Sarah, Tata na Ben. Jess. Ok, mais yo motori makambo ya ba nouvelle écriture. Ngai nazali kunati. Le vieux Jess par relation. Ah papa Jess, je reviendrai. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. En attendant la prochaine émission, portez-vous bien. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa.